Congo promo kitoko Rafingindu muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Rafingindu le présentateur la force qui a tué Congo promo Congo boroto ça na force militaire na Congo promo Congo kande le ba wata mais pas na sikoyo ba tout bandini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Rafingindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons les Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. babundana nango. Ski tout ça na Boston on a raf. Congo Promo monde entier international. Congo Promo numéro 1 baba c'est tout. Ni Loba il comment même c'est comme Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui ben ça concerne tous les deux pourquoi même tu es sur la voie. Expliquez docteur, c'est lié à ce moment qui est faible, n'a coupé l'autre. Expliquez docteur. Docteur, mon ben n'a ndako azokokate, makam ndako azokokate. Ya mwana to faut trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na sens de expliquer na. Docteur, biso so to sala. Ngana salaka, mon ben n'a pas ça. Mais et aka tant sous liboso, attention, pas stress, misala, mais ndenge ezali wana asimba kanga lisuté ba stress ba tension ba vitesse à poto ba fatigue na mutu na cause un peu fatigue na peux pas boli boyeko. OK na comprendre ndenge bo lobi boye ba problème ko itali ba tension ba stress ba surmenage soki mutu azala ba problème d'érection ngai na conseiller ka mingi produit oil Maxi Bien-être les produits produits 100% naturels. Les compléments alimentaires, les vitamine A, vitamine C, les protéines, les produits en fait une fois tous les 2 jours. Les alina 6 sachets na kati, au komela, sachez tous les 48 heures. Et comme ça, 15 jours, c'est la solution idéale. Maxi Bien-être. Thierry Nana Kayua, ce qui m'a si bien être de Mobulu. Maxi Bien-être, ça marche. Maxi Bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Avec beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse que nous présentons cette émission. En tout cas, chers fans, bienvenue déjà dans votre nouveau numéro de votre émission aujourd'hui. Merci à Cédric Bakamana, mon frère, pour les images. Comme vous voyez derrière moi, nous sommes ici aux résidences privées de la danseuse chère de celui qu'on appelle Félix Oazewa. La danseuse, c'est Mimi Sexy. Vous le savez, Mimi Sexy avait perdu sa maman biologique. Hein. Donc, comme vous voyez là, donc noir et beta miawa karapona kolela maman ya ba Mimi Sexy o auti koti kabiso voilà et déjà tellement bandungu zo tambola moi trop boyebi kara Mimi Sexy la danseuse ya Félix Oazewa et voilà ndé bato bazo loba ya ko to kiti biso moko sur place pona kozuela bino ba news o ezali news moko sûr et nécessaire voilà par rapport il y a ndenge maman ya ba Mimi Sexy out koti kabiso voilà ne bon moni corps de j'ai outil déjà kokende et que déjà cimetière et voilà na simalanga famille ezawana et puis groupe Mobimba ya cultura pays vie ya monstre d'amour Félix Oazewa baza awa baroloba pe bakopesa pe moi point de vue na bango et voilà donc tozo Mimi Sexy malgré sa douleur aza mutuku tokoko lobisa été mais tozo lobise ka mukibo permettre biso par rapport ya liwa ya maman nae alobara moi muki et puis tozo pe bande kwa maman bakoloba et puis ba danseuse mususu pe baza awa ba musicien baza awa ba komeka un peu kopé ça peut point de vue na bango voilà donc Cédric Bakamana mon frère merci à Timothée Piana Serge notre cordon voilà papa Dave Moubama les papas de Joyce Davlin merci beaucoup merci aussi merci infiniment à notre boss l'ingénieur Rafingindu depuis les États-Unis et je ne peux pas oublier Christian Mbouimbouiouet voilà déjà dans un Mimi Sexy
merci. Bonjour, mes condoléances. Merci Betty. Voilà, en tout cas, tout le biso ka moi moké hein, au permettre biso poser na douleur ya maman ou totika biso mais bande ko bazolanda yo ebisi bango nini. Ezala ki no ndenge nini po bato bazoloba moi mingi par rapport à liwa ya maman na bino au totika biso. Tina zalena mama belaki nzambe mutapesa ye pe mutazwaka. Donc maman tiki biso bakunze lelo. Donc maman mon la ligne trop. Donc maman la ligne makasi. Maman Béa Souka. Ma pendeke. Donc la douleur makasi. Maman langa vraiment. En tout cas, mais quand on encore rappelé maman boté bino combien? Toi misato. Yosa quantième de la famille? 3e. Na moi Souka. Bah moi trop le président na yo mtalekisi mama olobi ni na bande ko bazona na biso partout dans le monde entier. Te biso za ka bongote. Biso za mutabe ka mutupa c'était tellement to aba mission ba mission. So mutabela ni ma dendeke so akoyi ba lo ba mission. Déjà la ka bongoto misala ngo déjà mama belaki abelaki maladie abelaki cancer ta cancer big sarate yango atiki biso. Bato bazoloba wana eza na lokuta ke Félix Oise comme taleki si mama pona succès ya boza mabe orchestre mata mimi section okabi mama mbeka oyebisi bande ko na nini ate biso na orchestre nso to priato na to kufela te donc nzambe mtapesa nzambe mtazwara donc na kokaba mama o azaki cher pona ngali kolo te ke mostre na asenga biso no mutute siko no kaba asenga te no pesi mutu ni poste ata senga no piete wala mama langa donc so mutakufi eloba mama ngoka surtout pour na biso ba mission en tout cas on a oloba vraiment avec beaucoup de douleur donc voilà donc on desoa maman leki hein voilà tous on a moni pe libondas collègue na yo bobi na ensemble pas ya Félix Oise ou monstre d'amour na culture pays vie bonjour mes condoléances c'est pour ezupe ndeko na bino bozala na ensemble. Merci, bonjour, mes condoléances. Na sepeli. Bon, na yo kabola passe na mimi sersi talara camarade na biso père de maman. Donc ça peut ka loko ezwingai. Donc ezwingai. Donc toi na mama makasi no mo bomo na kaka to tikolela mama. Siko mama wa keko tika na lilita donc to vandika to kabola mawa. Ti moi muke ko mona na to meli, moi ya kolia to lie nzambe mo bika ndinga ozongsa moko na bandako. Mais bato bazolo moi trop balobi présent na bino muto asenga ki mimi sexy mama mimi sexy kabi mama mbeka na ebité ezara bongo to ezala encore ba rumeur hein de bato balobara pour eza news de qui ne monsieur la vérité polele on biso moto kiti na terrain pour to meka un peu ko lobela yango olobi nini kande mimi ocho lobeloba manango yango loba mana ka poza monde na biso ya musique mais comment poser présent ko linga zo mama mimi c'est présent za mama te azwa mama mimi pona nini biso makambo wana tuka opesa mama pesa papa ezala te makasi kana musala nde osepesa président. En tout cas merci beaucoup Libondas voilà maman Mbote maman kombo nani kombo mama Mireille mes condoléances hein? Merci maman. En tout cas namoni pe bilongi ekokani penza na mama awa uti kotika biso mama Béa yebisa biso boza ndenge ni na mama Béa. Bon, on a zaini na biso y en tout cas zaki soki aye vraiment aye otala bino ato zaki nanza to zaki na moi logo mo en tout cas il faut ici là tant so communique présence na en tout cas bozaka na sengo en tout cas na piste nzambe merci nyosi ya ka comme la biso nzambe kam dem to alingango na pa morika nzambe bon qui epi makana kimia nzamba zoka lukumu Zamazora lokumu mama Mireille mais bato azolo moi trop mama Béa botaki mwana za danseuse et pas Félix Oise quoi loko mama Béa lelo azate bato balobi que oh non nde ba ezo panza ezo loba maloba malora biso zo émission ya vérité polele to meki un peu ko kita ko ebana no réalité est-ce que ça vrai ou ça archi faux nde maloba ezo loba ma que non loko la mimi sexy mwana mama Béa abina pa ya Félix Oise quoi ye mutaleki si mama na ye bino non famille mais quand ko yebisa biso mama Béa akufeli liwa nini soto ko koyeba. Merci maman na tuninga yo moyebi mokileza na ka biloba loba ba yebi nenge bandete be pe sukate ba loba ka ba ninko loba me abela ki vraiment mingi vraiment mingi
donc tokokotia tension mabe te na kati wana ya maladi wana ezaka nzambe mwa alingi esama ndenge wana nde bato bazoloba bongisa lokuta na bango biloba lobaka ya mokili kaka tala kaka bobosani te toza mokili ya mabe bango bamemaka sango mabe ya malamu bapundaka ya mabe bakotombola ya malamu bakozipa eloko moko eza na te akufika na ndenge nzambe ndenge alingi esalama. Merci beaucoup maman Mireille. Voilà donc nani su tozo aloba koko tozo koko mbote mama yo loba te mama za pasi donc bon mona mama zolela rati siko voilà donc pasi za makasi mais dolinga na bandimi ya église mama zaki pasteur voilà mama zaki mama pasteur tozo nanu bandeko nanu ya église bisika oyo voilà Maman Mbote, mes condoléances. Merci. Voilà, bandeko bazona da biso yebisa biso yo zanani. Nazali moko ya mwana l'église Oazako Kamba. Maman zaki mama pasteur, maman prophétesse. Vraiment na vie na nga na yebaki nzambe mais na yebaki bien te. Na kutena ba kokoso na ndako libala na ngai, mwana grande sœur na ngai amiminga pa ya mama prophétiser pour na ngai. Maman prophétiser pour na ngai, vraiment talisi ngai. Alexinga Nzambe pensa bien na tikali pe kuna bani ko sambela pa maman leo na komi boye vraiment na grâce à maman ce qu'on a comprendre Nzambe bien vraiment toza ola la kaka wali kambone seli biso passe makasi pour que maman o Alexis biso Nzambe alors maman botaki mwana zaki danseuse azati le danser c'est père Félix Oazé quoi boye biango toyebi. Mais bato bazolo moi trop par rapport ya liwa maman que mwana na président na bango mutale kisi maman na ebito lobini mama belaki eza bongote mama belaki e bandaki lokwa neti bon soit disant na libele le resali bibo na libele ti anenga zako expliquer ngai ameki ko tanga ingende balobaka so tinga ingai bibo ko tele ko toboka atiebwe alalita longoli yango babiso susu mwa mbwengi tout atia lisusu atieme alalita longoli yango ti ba yo ke l'hôpital dispensaire ka quartier bazu seringue batie ebenda bapi ezate bazui bapasoli yango ko paso bapasoli yango ba ndiko tia ba mesh mais bapi ezate ti bazongi ndako zo antibiotique mais admama saka na kimia te ti osala pasi makasi azolala te azolela ka pasi ti bakena dispensaire mususu le bakomi kuna batali babite saka na biso hôpital munene ti ba okene hôpital 7 le bakomi na 7 le docteur atali alobi eza cancer ningeza boye nango na retard le rebanda ki ka ko vimba na so boki mbala moko awa to bani to sala ko bani ba dispensaire à quartier vraiment tout o meka ko bunda nzambe ka sala ya lekina ba traitement ko ba kila bazung c'est chlore chassé le bazung c'est chlore chassé maman pe moi étape changer a comme pe bébé so une espoir sous te maman ko kufa ya comme ko lia a comme bien ce ko le ko isa cancer que ce côté ki na kati ayo sa sous rechute allez batie sous makila mususu comme ko longola bandi wana a comme vraiment moi été vraiment mimi ko tamoni passe yenda zaki garde maladie mimi passe amoni passe vraiment nzama pambola mwana wana na musala oya sali pona mama na ye ba ileki ne bazali mais mwana je ba jeune fille asa garde maladie déjà li sekite asa makamne na tiki azolala na se te nzama pambola mwana wana. En tout cas, merci beaucoup, maman. Alors, le lot, maman, zate, église, ça va évoluer ndeni. Botikali, église, ko continuer. Pour la bande de Koubazola, on a biso. Bon, azepe na bana o ya kagra, o ye pa bimisa. Musala nzambe ko kufate. Po atiki bana, aboti. Akagre bana. Ngapela za moko akata bano ya kagre. Ngapela sa servante, asa consacrant ngapé. Bana bazali. Merci beaucoup. Alors pour nous bande bazona dabiso o bazolo baloba ke lokola Félix Oazegwa zo bimisa album ye muto azo sala sacrifice donc olobini ni poto kabwana yo to ke zo pe bande ko mususu ya orchestre culturel pays vi bazana ngambo olobini wana bakosi nebi nanga pe waze ko tena mona eka na TV en tout cas bakosi eza bongote vraiment eza bongote Wasi ka so ole mutu wa ya libota na bango akoko bimate kali libanda libota mais non pena wiki na makambo wana te. Merci beaucoup maman, courage hein. Si
Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci déjà. On a besoin maman, on a mundi mia maman et mimi sexy pour azalaki maman pasteur. Boyoki pour barimer aux autres moins trop mais maman lobby pesi vraiment éclaircissement à lobby très bien bana maladie bana qui tinandenge maman Béa out côté kabiso voilà. Maintenant, je m'en vais là où groupe Mobimba ya cultura pays viezali ba collègues, ba danseuse, ba musicien au basala musala moko la mimi sexy bazana ngambu kuna tok mekape kozwa ba impression na bango par rapport à la disparition ya mama Béa ou ya utukuti kabiso voilà. Voilà, bonjour Boni. Bien. Mes condoléances hein. Merci. Voilà, bah si ceux qui osent aller qui a mimi sexy, il y a eu ça biso d'abord bah tout bon moi trop hein par rapport ya liwa ya mama Béa ou utukuti kabiso qui fait l'histoire wale qui si mama mimi sexy na ebite bino mo ba membre famille. Eza ndenge nini? Donc mingi olobizati mimi akolekisa mama te pozwa nini so alekisi pozwa succès te eloko ezati po so alekisi bozela buni boloba après un mois plus tard nde botala kumotamba na bakar makama minene mais bomona zaka ndinga za eza na bato baoloba na bango kaka mokili ezalaka bongo bato baoloba na bango kaka donc so bozwi star na famille so bozwi pomeza ka star mutalie ye mutalekisi ye mutu abela te donc star ka mutalie ye na omi pepe elekana bomona zaka ndinga za na ye nzamba zoka lokumu nzamba mutapimetaka kufa donc nzamba zoka lokumu nso totiki kapa nzamba ona lingana loba yangwana mimi alie mutu te abomi mutu te azaka star otika la star so etanga meke mioki ba mikila osa makama minene na mboko donc nzambe mutu ayebi mimi alie mutu te abomi mutu te ba panze pesango te kumuleki na ninga mabeti nada déjà na groupe Mobimba ya cultura pays ya monstre d'amour Félix Wazegwa voilà na rofanda nanga hein to moni bango a ba eko compatir ensemble na collègue na bango mimi sexuel abungisi maman na bango wana tozana chief Andis bonjour mes condoléances à pour bobungisi maman ya collègue na bino tomoni présence na o awa bande kwazo na biso oyebisi bango d'abord nini après to kotana na mutuna tozana ngo pona kotuna ouais vraiment bande ko balanda biso vraiment toza pena na mawa teko la maman na biso vraiment atiki biso na tamoko oyo tozana no tozana beso na ye fallait ça tout ça la fallait amona pena bénéficier nango pena vraiment donc tout ça pena na makasi vraiment tu est là maman la biso vraiment. En tout cas merci beaucoup Indice voilà mais bah toi moi trop par rapport ya liwa maman ya mimi sexy ba rumeur ils ont panza le roi mimi sexy dans moi na o ya binara pembeni ya monstre d'amour ba le monstre d'amour a sengi maman mbeka pona boza mabe na ebité et comme déjà ya ba sacrifice bo na kata mouvement te bon biso ba musicien tout ça le roi ba fulu to yamba na biso nyoso to recevoir pena nyoso po monde tout ça oyo mingi bakanisa ngo na makambe belé donc ba comme ça on ba imagination belé mais to yebi pena nzambe to yeba pena nzambe vraiment to respecter nzambe ba loi onu sezara na mokili ndezara to respecter ngo mais mama kufi na liwa ya maladie normale ne mutakufaka to kansela mabete ko voilà to kansela mabete ki o mouvement faut tout ça la boy po mama kenete eza pena na culture il on les arrêté na culture déjà to boya déjà kisi pesa na biso boya da kisi donc il on a venu ko ça maté na culture. Je suis maintenant avec Imel donc il y a un musicien, un chanteur au sein du groupe Cultura Pays Vide, celui qu'on appelle Félix Wazegwa. Tous en bango awa toujours car bazo compatir on a Mimi Sexuel la danseuse ya orchestre on a bango. Imel bonjour et mes condoléances. Merci vraiment, merci. Mon présence na bino awa impressionnant d'abord eza ndenge nini pona bande ko bazula na biso impressionnant nga eza tout d'abord to na sanga mawa petite sœur na biso donc ya auto père de maman na donc il y a pas yango wana et puis na remercier na ba mission tout ba ko participer na matanga oyo donc c'est ça. Mais ba to ba lo ba moi trop ba le président na bino monstre Félix Wazegwa a sacrifié maman Mimi sexy na évité c'est vrai bon eza nengo bato bazolo belango te omoni biso ba musicien atanga ne naza boy nga pe na auta ko perdre petit frère nanga donc comme ka keno email simbi ba plan lekisile ki bongeza nango ba actualité parce que biso to ba musicien parce que ba bulula biso mabe on se comprendre
yebika donc eza nzela mutu nyonso mais eza kene soki yo musicien akufeli ndeko na bango akufeli papa leki akufeli kingandi ogo no yo no mutu lekisi te parce que biso na otoloba toza bato ba actualité donc yango wana ka do babulu ya biso mabe donc elo mo eza te eza liwa nzambe mutu ye moko apesaka et puis azwaka c'est ça. Voilà, bonjour, mes condoléances. Bonjour maman Betty. Nous avons présence na disparition ya mama Béa waza mama ya Mimi Sexio wa binarana orchestre bozana ensemble na ebité bande bozo na biso okokolo banini na disparition o ya mama Béa autotika Mimi Sexy moi na ye wa binara pas Félix Wazekwa. Je dirais c'est premièrement choquant. Moto le latango waza yemoko maoya makasi. Mais ceux qui battent comme moi mi balé to mi satou baza pona ko pekisa ye pona ko allergie moi pas sur n'est pas naé mais elle était aussi notre maman petite sœur nabiso collègue nabiso ya musala elle était aussi la nôtre donc pas si grand le thème mais que son âme repose un peu nzamba za lokumu pour y avoir circonstances nous c'est comme habiller me te permettre donc toko imaginer na biso mais c'est pas ça vraiment mais akumisa maga. Merci beaucoup. Voilà, na pesa pe micro wapa ya micro combo micro Milambonda voilà mes condoléances hein, bonne santé. Ouais, santé za kitoko trop. Yo bigato partager mawa. Ndeti biso na verbe to lo baraboy. Balela moto passer quoi te mais pas kende malamu. Ya onte yo la mama pas kende malamu quoi. Dans la minute dont tu es belé à donc tu partager mawa na ndeko na biso Mimi Sexy pour so bon sa mère nae c'est choquant mais pour na ko kitisa motema ya muto azolela do fo lela nae ya ngona te ko lela na Mimi Sexy quoi ouais c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Mais bah, rumeur, ils ont circulé moi trop par rapport à la disparition. Il y a maman et Mimi Sexy. Bah, maman n'a pas pandé balara cher. Na monde surtout la musique. Ceux qui maman qui bien papa qui donc écoutera trop cher. Net aux autres bah rumeur. On y a moto kitty. Tous enfin bah news sûr. Bah que monstre d'amour présent na bino moto. Akabi maman et Mimi Sexy mbeka. Na évité. Est-ce que c'est vrai? Bien ça archifaux. Bon, monde na biso artistique, monde na biso musique dozara exposé. Ouais, batu bazara temps ya ko kanisela biso o biso de sala raté. Donc, o eza musique, eza art, eza métier ne mutuno sala mukana tonga la veste cravate que ça la soit na onatra, avec ça la soit na compagnie mo c'est ça quoi. Donc na minute te o le lande na biso Mimi Sexy toza ba te belé ba directeur ipoka poka bazalaire au monde na staff eza gras complet. Ba simplice umba balandi ba ser tarana ba fan ya orchestre balandi ndeko na bango pour partager mawa en tout cas ezate que prise ka obenga nzembo monstre d'amour l'homme qui a su que c'est la pauvreté jamais koloba na Mimi qui pesa maman na yo po marambe sala maboité to beti fimbu bino bozo bona fimbu marambe do sala avant que to mama kufa donc fimbu donc des fois na minute de international donc ezaka likambo yaka donc biso to yaka na mokili poto umela lokwa ba koni moni koni asila malembe ndi biso to yaka na mokili donc to sila malembe ti ko kangonga na yo mo appelé le tour na mikobi na mbonda lobi tour am tu mususu donc c'est ça quoi donc barre penser à la tête que non Mimi non avant que tu maman kufa zaki da chef ten bosko ndi mama kufi bodo sko fa ko manan maman présidente te eza pour na bongo te c'est ça quoi ouais. Merci beaucoup. Voilà, dès que tout à l'heure, groupe est au grand complet, chef bazawa, directeur bureau, donc na ba fan balandi, donc pour mon accueil, amour eza, donc voilà. Simplice ou banamoni voilà voilà pour voir moi va l'obéza mais to bonika présence na bango ne directeur il y a orchestre ipoka poka donc azaliawa donc voilà tout le monde amour eza na kati ya culture pays fi hein voilà voilà to ke là to PCP na maloba voilà pour batu baza vraiment ébélé ba yo ko compartir na Mimi Sexy o bungisi maman na bango tout peut s'en maloba na ya Noël aloba là nous voilà bonne santé. Ouais, santé papa là qui n'est pas derrière maman là vraiment na sepeli na ndenge na moni yomoko
oye ko assister biso vraiment. Donc merci beaucoup. Ça lui biso plaisir. Donc il a liboso vraiment na sepeli po na moni vraiment bolingo ezali longoli makolo na yo, longoli caméra na yo. Vraiment ko assister sous biso bandeko na yo ya Kiltira PIV. Pour na verbe to lo bara pour na opekisa motema moto azolela il faut lela kaka na ye. yango moni ke toza biso mote toza na baninga bauti ba orchestre belé ndeti ba masa ya Robino Shomi azali awa ba masa belé Eclipse ba masa belé ya ba Fabricas ba masa belé ba Misia ba Soleil donc on est en famille. Donc tolo ba boye sali ba kamana azora bango ba fandi kuna ba Misia Robino baza donc Fabricas donc to moni bango to so peta rozwa bango ba loba ka desalara donc voilà, mais moi bah rumeur réseau moi trop par rapport à la disparition liwa ya Mama Béa, Mama Mimi Sexy que monstre président na bino muto Kabi Simbe kapa Mimi Sexy mama na le roi Fimbo Simi bo ma BP Simba na ebite boyo kangona no esa bino ndeni bon étant solo to eza faux étant que ngai mutu ya musala mwana musala ya batu simple mwana musala ya batu ya waze quoi. Vraiment ezaka ba rumeur c'est faux. Pour Mama Béa masuka oya kufia za mama nanga. Preuve aneke mama zalaki mosali na Nzambe azalaki prophétesse. Donc ngai mama tsanga nga loboko. Donc ti akufi wana zana mosali na Nzambe. Donc ezake maladi ekote la ki ezuye mwata yango esenga ke Nzambe azui molimo ya mama. Donc rien penser. Ya ezaka ba rumeur be konenge bimaka. Monstre d'amour papa na biso atinda biso na banzela mabete donc ti to sala musala pa waze quoi ezate ke po to tsabaka biloko na ba poche to lataka basinga na ba makolo non donc to sala musala oyo biso to yebi oyo futaka biso oyo sala ke to bokola baninga to bokola ba bana to bokola ba parents donc adie mama donc oza mama na ngai na kotikala ko bosana ka yote na ntsuka mabeya yoke ndamu atako liwa zonga matsuka mama ya bana donc wana pina mère nanga donc na leli moni présence ya Mokonzi Eclipse Mososo l'homme de Fimbo voilà bonjour mes condoléances hein. Ouais merci beaucoup à Betima Sengo merci Mon présence tayo awa yo poye ko compatir na Mimi Sexy moko obozala na un orchestre culturel PIV na ebité impression na ono nzandenge ni na bande ko basolanda biso plein to ka boka ma kana to bana verbe pour no kitsa motema moto azolela fuka kolela na ye ya moto itolela danser et puis collègue na biso de ça ne musala Mimi Sexy auto père de mère na ye voilà quoi donc to lela parce que na verbe to ba pour nous qui sommes montés les fois qu'on les a yamou tu pour les ensemble te partager ma pour na bisi on jette aux alarmes beta bandou les passements te voit genre tout ça maman belé et peu pas problème mon bozu mon truc y a pas s'il faut toi assister il est bien tant que ba humain attaque on dit non tu que artiste mais attaque humain ou à solo mon tout ça là faut quoi ba quoi assister ba ninga y a pas si tu vois. Merci beaucoup namoni amour eza vraiment na culture PIV hein mais bato ba moi trop par rapport ya liwa Mama Béa wazali mama ya Mimi Sexy ba Ruben réseau circuler moi trop le roi biso da news de kin mission vérité to kitina na terrain to meka un peu koyeba mingi bato azolo ba ke ono président Félix Oazé wa muto a sacrifié mama ya Mimi Sexy le roi Fimbo beta ki sali succès na yango bo ma BP ça la succès na éviter attend que moko oyo ya orchestre culturel PIV et puis chef d'orchestre Eclipse Mososo eza vrai to eza archifo bon on muta boule ka ko boule po bien blo asika to so message na biso na biso ba musicien to so message na on trouver ba chanson to ka tout le temps mais to se peka parce que bon ça publicité na biso bon ça so buzz voilà quoi donc ba les matin ba boule ka ba ko boule ana même si tu dis que tu as matin to perdre maman dans ces instruments to partager ma on va ba être humain on va ba star ya moka et puis tu as mis to bin sa mokili ya mo il faut ka ba loba parce que la musique est un toujours dans la rumeur. Biso mo d'ailleurs toi ba victime maman va sortir tout moi le mo boy et ça makabo tam so na famille va bouleka yo. Voilà quoi donc ils ont le cas secrétaire banze moto ka tshama to na biso. Ba nigeza solo.
On comprend que c'est ça, rumeur aux agents. Mais on a tellement de messages à Royoka, yango siko bo commission ya solo. On a kota qui tira prévu dans ça dans 17 ans l'année prochaine. Na tara 17 ans déjà chef d'orchestre mais il y a qui depuis na kota qui tira petit lelo. Donc na nenga ma musique qui tira prévu ata moi ya cousine lointaine dans mona akufate. Oh, tu vois, donc la culture africaine dans un pays qui vit. Hors norme. Il y a ma sousou, depuis tout on pense ça passe au tu binzambe et puis tu la musique na ngouyanzambe passer nzambe il me passe souffle de vie et puis il me passe sur idéologie. Ça va tolo ba mikolo ba bloko ya boa mabe na nzambe mtatini sur na WhatsApp et télécharger non. Ndo mon film nzambe mtatini na WhatsApp. Il y a moins ça buzz non surtout ça c'est moyen normal exactement na boki film beau moi ne mo boya d'ailleurs moi na Sydney à vivante donc on a ça ba rumeur ça na kata musique biso to ba ministère donc ba tout mo boy tout ça ce gars est là mo boy na famille rumeur qui est pas musicien comprendre il y a aussi ba to na merci mande bo boulé que biso to les mère ba mimi et ça na bien pour beau contribuer na buzz na biso. Vous pensez sous ça qui tira PV, qui tira PV bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, Poto Kabwana, Lilo Bayasuka, par rapport à la présence dans Yoawa, et puis tous les bandes comme sous Namoni, Bazakuna, Bazamo Ebele, Baya, orchestre, Moussous, Baye, peut compatir ensemble dans la culture pays. Alors, Poto Kabwana, Olobini. Mingi on le besoin tu vois quand matanga tous après ba deux wande to bana activité pour déjà to banja toi déjà en plein ni préparation à boire ma be yamoto kata ba répétition publique to kata on tout ça on souté pour Google à Paris les temps 6 à livre et puis na deuxième paire instrument que nous somba et puis à ça ba nepe déjà ba travaux à boire ma be kuna mi qui on biso pe tout ça là pourtant on y a ma moto so retardé fusion to servi bana Congo donc tellement on m'attend na esi encore batu noté pas bakina mbonda tant et beta ba yoka donc tout ça banze moto cha boka penze mo ngai boka penze mo master donc boza décidé quoi vite fait quand on a eu que Chico Lubanda ya Simplice Ndombele passe aux alliés masolongo Raïs Chibanda et masolo puis Enik Josué Kakuji et masolo na Christelle Blacho boa jaune donc on est ensemble mon socio bobi kande bozwanga ba WhatsApp réseaux sociaux voilà big up. Merci beaucoup Eclipse Monsoso. On a vraiment tout ça en promotion dans la émission prochaine car ndenge zalara donc voilà le tout bétalon masolo ya mawa ya sango ya mawa voilà donc Raïs Chibanda ni moto pamba na kata Paris wana donc voilà bambote na yo Titina Kembi maman la Raïs Tina Aurélia voilà en tout cas bambote vraiment wana na famille pendant donc makilab na monsieur Google donc ndeko na présent na ngai Tisna Kembi Motema ya Raïs Chibanda na Paris, on est ensemble. En tout cas, Bambo Tebele, voilà tout son nom directeur. Anga Kasega Olobate, mais accordé Viswa à Lobara pour Tororo Tikaye Boete, voilà, directeur, bonjour et mes condoléances. Merci. Tout le monde peut présence na yo awa impression na wezana onini na matanga ya disparition ya maman ya Mimi Sexy, Mama Beya, watiki biso bande ko bazolanda biso olobini. Ok, merci pour la parole. Sentiment, les accords ont animé la tristesse. Parce qu'il était trop perdre maman et mon corps. Il y a une ligne de danseuse na biso. Donc, il y a eu un moment il y a mawa tous en haut. Peut-être tout cause en maman le bébé pendate. Sauf qu'on a profité là, on a présenté ma condoléance. On a président Félix Oazé comme monstre d'amour. On a bureau, on a orchestre qui tire à mon et à mon propre nom. Ma grande famille a dansé dans le Mimi. On a perdu maman là-bas. On a vu qu'il y a un moment de choc, il y a douleur. Et à un moment, il fallait que nous soyons tous à la présence. Si ton absence à présent, on ne pouvait pas manquer. Donc, c'est peut-être ce que j'avais à dire. Ce qui est présent est mon roman sur d'amour, Félix Oazouka Zalaki, Nakin. Présence n'est pas une chose à la marquer na matanga ouais les lopoto so comme moi barimer moi trop par rapport à combo nae. Est-ce que Alingara a vraiment présent pour à marquer présence nae à compatir na mwana nae ou abungsi maman nae. Est-ce que Alingara za? Tout à fait affirmatif parce que nae bi que présence à un côté très social
na bakaya boyepena à supporter en côté. C'est la raison pour laquelle bien qu'à la distance déjà assister qui peut déjà mimi n'engezala kaka ce que perdre membre famille n'engezala intervention c'est ça les magie déjà. C'est pour te dire que sur azala qui présent il est pratiquement payé à n'engezala parce qu'il y a batum ça kendaka pourquoi pas il y a mutazo sale panae. Tout le monde est bazoloba yo za directeur oza penza lokwa mokonzi azate yo poza mokonzi na kati ya groupe batu bazoloba moi trop que Mimi Sexy akabi maman na ye pa président Félix Oise wa pona succès bo mabelo wa fimbo ebetaki sali succès bo mabe pesa la succès na ebite est-ce que ça vrai tous archives autant boyo kango non bino moko bo se sentir comment te bon ezamba liboso te zamba maoka moite na monde musique ya toujours nengwana. Tant que surtout vous en cité dans le marché vous en avez cartonné ma casse film comme le roman tout le continental parce que n'engagez pas que la minute film au mabiso na Cannes et mabiso na mondial donc ce que beaucoup fait les na famille au même temps ngambwana et ça n'engage n'engwana donc mais ce qui succès en angoté kutu bakolo bakobomi pozo luka succès a forcerie tant au succès ali donc au qualifier on bala moko mais tout ça batou tu vas botter ma kawakoli kufa pezali donc tu vas retenir le coin mais qu'il tire na ninge na ebelango les allez orchestre to bandaka concert les à la répétition dans nzembo nzambe donc pas na biso soki ka to soupçonner na mambo gris to longolio pour yemo présent priaka ba dio so priaka donc les a unique orchestre attend dans le studio pour nous raconter le mot to na studio le to sala film présent dans le comité na 14e mairie na ingénieur Lofombo à mon avant to banda kotima misenyo so na bandi prière tout ça oui que c'est ça là qui accompagne to prier sili to bandi ba travaux oui que il est grave abi oh donc bino za rapoto bien biso za besoin que ça nzambe on quand même donc voilà moment kufika pa beli quand même trop na bo ba ibakia donc nzambe ka bengie de la maman qui si akoboma na kolia na kati zate. Merci beaucoup mon directeur. Alors pour se séparer, un dernier message. On a bande de cognos sur lundi biso. Oebisi bangonini au bakoko retenir surtout na émission la mission le pose spécial vraiment il y a disparition à maman Béa ou à maman Mimi Sexy a dansé à Félix Oisegwa. Bande oiseau na biso poto kabwana oebisi bangonini. Spécialement on va remercier le président na ninge assister dans ces émissions comme d'habitude pour mettre ça au salon toujours. Et na ndenge pe biso pratiquement bureau photo fonctionner message eleki na batunyo so moni a orchestre bazali na ba fanatiko balandi biso surtout na famille na osenga na bango moi qui mezala moto soka kufi za fin du monde te lobilo ba sape mo makasa reprendre activité batala ba o batikali peut-être on sala pe ba o ba assister biso na distance et ça na ba coup de fil ko benga mimi ko benga biso orchestre ko assister ba danser ba orchestre mso ba o balandi. Vraiment ça lui fait plaisir. Na bino pratiquement personnellement ningo la biso pendant ça l'émission donc parce que là c'est que vous avez des cœurs na biso vraiment donc je remercie tout le monde. Merci beaucoup mon directeur. Voilà. On a Guilé Samba. Mes condoléances. Atoki marana yo caméra mais to kangi yo penza mais léo to lobela marama matanga nanu. Mes condoléances bonne santé. Oui, merci santé ça bien kaningi monana. Nga bien nga nga nzoto mike. Na ile so biso batanzo tumike balo barato bien te na éviter pour ba Michael Jackson nzoto mike jogo ta tourner film Yesu yepe ka nzoto mike ozo kumbona donc to ali toza ouais tout le monde bino a lelo na matanga ya maman ya ba Mimi Sexy et le bon moment trop président monstre d'amour Félix Oisegwa a sacrifié maman et Mimi Sexy le roi Fimbo ebetaki bon ma belle sous beta oh c'est cadeau et c'est que ça veut dire bato loba et ça c'est que ça vrai moi pour Koufi yaka le roi leti Jacob Koufi ya le roi leti Noah Koufi ya le roi leti ba Marie Madala Koufi pour amosal na Nzambe pour liaye faut sa permission pa Nzambe donc Nzambe mutalingi ba liaye do eza mokao na Nzambe on se comprend. Do akufia mosali na Nzambe do eza pasi po idée wana vraiment eza na muto apo eza na biso oui bato mukili balobaka na bango po eza ninga bato mukili simplice umba kutu azana ba sima na ebele atekaka ba camion ebele kinozo ba sima bato nsu bakanisaka zwa kisi o misuni alaka mikelo kwa niau fo ezala salaka na kisi oh
Matro, donc mokile loba kaka. Mokile loba. Batu baye ba so effort personnel te. Batu ba koma mingi faible na mutu tellement ba kanisa kemboka ya pasi. OK na mboka ya pasi, monde nzeto eza kitoko. Na mboka pasi. Donc so luki no oza no moi bien. Alors linga aux artistes musiciens, artistes les la rana loembo. Moi le romora ya loembo rara mais et kenegara ya liwa ya mama ya mimi sexy pour batu penza au Holanda biso partout dans le monde ba mona que artistes musiciens à compatir kana loembo rara pour na moni a penza amour eza na kitura pays improvisation rara komonana esilite liwa zaliliwa te tokomonana lisusu o na Yesu komonana esilite liwa ezaliliwa te tokomonana lisusu katina Yesu oh Yahweh yangona Mwanzambe donc wana olaxabsoni wana ozo grimacer bato bazolo baloba kolobake po bolobake ya bo sambela ka ki sezalaka te umwete na emite mwanzama po biso puyaka ngapi na beige donc nazala mingi na beige on embie sanze mwanzambe te akasi yo nemba soni o matisa kikiti na yo esika misa nzote monaka te pona kokolisa kondima ya bana na yo kiti na yo ezali ya molimo kasi ya nzoto te eza bosembo na Yesu po moto amona kiti na yo esengeli azala sembo si ya kubonga Joshua kotisa ngai na makilo na yo na mona bosembo na yo. Merci beaucoup. Donc, artiste Léliga la Loembo. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, paix à son âme. Hein. Donc, maman Béa, maman Mimi Sexy. Donc, Moli Monepe Manaki, mais quoi. Voilà, poto kabwana. Bande ko balandi biso ebisi bangonini. Ba condoléances na ngai pa famille ya Mimi. Maman na azalaki cher mingi pa Mimi. À tout moment, tous na Mimi, abano lo bakali kama maman na. Alors, tant azalaki sentait bien quoi. Donc, Nzambe yo mokozu mutu na yo na place na ye linga mutu mususu eza makambo Nzambe fo longo ekoti linga mutu mususu a remplacer pona simba milimo ya batu o ya yo po eza percussion vraiment ya lilobano pendant que mutu no moko longwe po chez Nzambe zalaka sengo so mutu moko bongwani siko mutu o ya sa bongwana bongo lisaka batu azate de eza perte munene. Donc Nzamba sunga vraiment. On a tomoni peu présence il y a Miko Neymar, tapis rouge, Miko Christelle, mes condoléances, c'est un bonne santé. Santé ça va bien malgré tout ça maman. Tout père de maman na biso. Maman qui mais ngolo Nzambe kaka santé ça bien. Donc santé peneza bien quand on moni. Souci quand tout ça on peut tout père de maman na biso. Merci beaucoup namoni présence na bidon na sentir que amour ezarana qui sera pays mais bato bazolo à moi trop par rapport à liwa ya collègue na yo au bobina ensemble na ye Mimi Sexy ke akabi maman na mbeka pa président na bino Félix Oazé quoi le quoi film bébé ta ke Simba bon ma bébé te Simba na bito lobinini c'est ça solo tu es le kuta te en tout cas Betima Sengo au moni tant que tu as déjà problème au papa d'ava pesa ibiso conseil lobby en tout cas bana popia mikolo boza la calme ezanzela biso nyonso papa d'ava mubangwa lobaki yango toza déjà na à conseil alors bilobela bato les amando ka ba faible to landa yango te eza ba bang comparer biso ba danseuse mo boy jamais mon éthique bon vraiment mtebi ka article pena mon éthique abaxi sous donc charge moi bakami sous et pas monstre d'amour akaba non monstre d'amour à sa papa à sa parent à sa mon Nzambe à sa muto l'exception de Nzambe prévenir tous ça indifférent donc tous ça différent biso na bango na ba webe tout différencier na comportement la makambu tout pe na bolingo on moni lelo tous ça sous toujours ensemble maps tout différent balo bala bandi ba ko lo bala mais
mokili mobimba monde entier Europe partout bayebi ke culture pevi bana popi ya mikolo baza bana nzambe totambola na obanga nzambe preuve ane to se comporter ande nzamba lingi na makambo balobi ane kokani te na biso ba lo babongo esa bino neni do bino bo sipela na bino balo babongo se keza solo non eza pe ya solo te mais nga pesaka nzambe merci po bolamo nzambe ndeleke belé donc talaka biso to la ya la te animba te donc tellement animba ki te donc ya omoni biso to tikali pona kokunda mama makambo nyonso balobi tel na biso te biso to tara bolamo nzambe nzambe lokola azwi mama to peska merci na nzambe en tout cas merci na papa na biso merci na président na biso pour na soutien na yo na musika merci na papa na biso JP Lukombo en tout cas merci président, merci monstre d'amour, merci mon patron, mon boss en tout cas. N'habite na comparé na nani mingi bayara balela awa balela balobaka ndenge basufraka kufeli ba aider été abeli ba aider été lo rotolobaka yango betima sengu na lekana ba mission na yo tuna ba question boye trop est-ce que basunga bino lelo tozana awa pour nous confirmer na batu nyonso na ba nyonso balobaka mabe pour na culture pays en tout cas na yebi ke Congo Promo TV na yebi ke donc vérité que non mbala déjà bino nyonso batu nyonso lo bara mabe pona ba leader moi que biso leader na biso déjà tout ça déjà ba exemple tellement tout ça ba exemplaire to continuer toujours donc bolingo ezalaka papa na biso azwa soin na biso ya kosakana te donc tito vandi na sa moya awa eza pona kolela mama na biso kosunga ndeko na biso collègue na biso eza pe directement na soutien ya yemo président na biso pona mona que biso na meto na différence en tout cas bolo bobo ko loba biso tel ka bolamo nzambe yango moni frère na biso nzemne na bosa na kutu anji so ko edenga bi bolamo yawe elekebele bolamo shama nalalaki yo lalaki te solo se ko batela ngai na nimbaka yo nimbaka te solo se ko batela ngai donc nzambe tellement batela biso bolo bola kisa biso nike kitira pays vi bo sambela ka donde bato ba lo bongo ezango lokuta pona moni kuna ba misi pe ba lelika mama be ya mama mimi sesi na nzembu ya nzambe bino pe koto ba danser bo lela ka na nzembu nzambe pour comprendre que salamate bana nzambe déjà tout faut la bana nzambe bazana na bilembo basina ki bonzambe fo ezala donc on besoin mon nzambe fo sina ki bonzambe ezala donc oh toujours ça les amara mawa toujours na mawa ya mama na biso toujours pour na matate d'abord na podium to kumisa nzambe du président ngai mbara bola nyonso na sala na pese na d'ailleurs comprendre donc pour comprendre que président na biso akumisa nzambe avant to banda musana biso na place au photo kumisa su nzambe yango na pesi nzambe na biso ka merci pona ya likambo leki na kimia bakeko kunda mama na kimia petro kabwa na kimia na ngolo nzambe donc merci en tout cas baki bato baza ebele bato ba orchestre ba musicien ba danseuse ya culture pays vi même ya ba orchestre musu ba toujours ko compatir ensemble na Mimi Sexy à tout monde présence ya Chomi bonjour mes condoléances merci vrai chérie talara mère na maman pene abane belé o aza très cher na part na nga Chomi na ngwere en tout cas vraiment patient makasi na motema quoi donc non les laga makasi quoi en tout cas c'est sur relation na mama Bea mama Mimi Sexy za kindengeni ouais relation ya kinango très bien nga kutna mwana mama donc nga na le roi mwana quoi ba chenga pe na kata famille bani taka mère donc maman Tsuka maman ya bane belé donc nga pena na zaki non ya mundimi na ye kozala mundimi na ye quoi donc nazaki mundimi na ye na kata prière donc nazaki wana tout le temps ya mère achanga loboko donc e banozanga te quoi donc mère na ngap na donc na niveau ça na côté mère na yo artiste alela na loyembo toyoka mo eloko moko na ebite soko ko improviser soki pe nyonso rara po bande ko basona na biso ba sentir que Chomi azolela mère na ye maman Bea Ntsuka oyo auti kotika biso voilà liwa mama nzona na ndimyango te na boyango eza makasi ya mwana mobali te kachu oyo eza normal te motindo zosimbela nga eza normal te oyo bando mataki nzete osokita te bando bwakaki moko osobakisa te mama bakisa masanga na mesa donc voilà bana kini bayebi donc na minute ezaka ke na couloir kimbuta na cheche na lemba
oya kopola na match lelo tokoyembela ye sokola mata coin donc voilà. Voilà, en tout cas merci beaucoup Chomi. On a identité na yo. Biloko boaki e kangi monde c'est pas Robin Mundibu, on a PC Bambo Tebele, l'homme à la peau blanche, Robin Mundibu. Salutations de la part ya Betty Masengu. Voilà, sokola mata coin, kriwana o boaki na chiffre 9. En tout cas, olele lango maman tsuka. En tout cas ba fan ba sentir. Asa pena mère mon boy donc tant pena va tout ça chiffre 9 au pena ipse mère pour ngana mwana nzambe vraiment quoi. Ngamna na maman na mwana nzambe donc nzamba linga nga makasi quoi. Taka na ministre ba bien coach de tous les animateurs congolais. Donc ça grâce à ba prière ba maman pe ba prière ebele ba père ba salenga na mantsuka surtout. On bo mona pena que succès quoi. Pour la minso mtaliki ngati Chomi tobeta masolo ya musique ngana yo penza na mission mobimba donc to développer nango penza prochainement mais lelo tobeta lelo jamais talara jamais betima sengwane jamais mutu donc voilà na olinga tobeta lelo to yo masolo ya mawa ya olela mama beya wa utukotika biso mama ya Mimi Sexy mais masolo ya musique surtout sokola mata coin exemple normal te donc kriwana obwara ki pa Robino Mundibu donc to robeta ngo prochainement mais batu ba trop pour na bino ba artiste musicien ceux qui mutakufi na famille yo mutolekisi yo na bi maman tuka za ki mère peut bando prier pa na ye Mimi Sexy danseuse à Félix Wazegwa mais le roi mère akufi batu abika ka na président Wazegwa mutu Mimi Sexy a cédé maman à sacrifice est-ce que ça solo to za lokuta te nandimi ngote na boyango ozo comprendre donc Mimi Sexy ninga za wana ya da mona mère donc mère kutumtanda obombaye donc otika makamne pa nzambe mère bina nzamba yoka mère donc Mimi Sexy pena dans na ebiki ya pena mona nzambe donc biso ba mise ba bulela biso kaka donc biso ba simplice de nyongi tout ba ebiki biso ba ndoliste ba bulela ka biso on se comprend non biso ba mise ba bulela biso so mta kufi na famille ba chonka yo siksa boyo mto sala donc ye kam tu yo mto sel donc ngakutu e koma kutina palombo na ba pesina ngamso amike bana oncle bana banene na boya ko chaba onke na kabalar na nga même talar na mona na jela ona sono sala bana sela mo kama minene ba mona ngo peut-être à la langue pour mon siko boso pesi peut-être musubu problème ko ya tout ça batu ba chonka ba sous-estimer on ka biso mais ça non pena Mimi Sexy te kwande na yebeli bango na ndé mère pena ndo wankandre no yemo mwana ye aboy se banda ko banganga kangela ya zara wana ba chake bénédiction sur Hachemer donc iko ki bongo te quoi. Donc mère pena dans l'indemnité Mimi Sexy donc zakake mère abela qui donc ne mawaka kande salarié iko zwanga maladie epikaka. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ces sujets. Merci beaucoup, chers fans, d'avoir suivi cette émission. Donc, c'était vraiment une émission un peu spéciale. Hein? Donc, on est dans le baïka, noir et bêta mi boïga rapona olela. Maman Béansuka, maman ya Mimi Sexy, danseuse ya Félix Wazegwa, maman Outkotika, biso paix à son âme. Et donc, on est caraba rumeur loba mi loba moins trop par rapport à lui à maman Béayon bomoni news de qui tellement c'est une mission on a le bara tout est permis dans cette émission sauf les injures to le bara rende vérité rien que la vérité donc kiti biso mo penza ana njili donc on a quartier 12 donc bisika oyo Mimi Sexy afandara bisika o mama na ya kufi déjà baki ko kundae donc baki ko tika na dernière demeure nae et déjà merci déjà batunyo so bolandi biso bozu vraiment ba news sur par rapport il y a disparition à maman et à Mimi Sexy dans ces Félix Wazé quoi. Et j'ose croire que cette émission vous a plu. Et si cette émission vous a plu, donc dites merci à moi Betty Masengu, la présentatrice de cette émission. Et dites aussi merci à Cédric Bakamana, mon frère pour les images. Na Moyi, na Mbula, na Boutou, na Tongo, Totambola, Tozalara, Cédric Bakamana, la Binoba News. Donc voilà. Et merci déjà à vous, Cédric Bakamana. Merci à papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Et merci à Timothée Mpiana Serge, notre cordon habite. Donc voilà, Zala quoi. Christian Mbouyou et tout. Et merci aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Donc à toute ma famille et big
merci, big merci Nina Lobara, à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu, notre papa depuis les États-Unis, Oumela papa, Fana Nangwende na yo. Voilà, Oumela Poka Abiso, Babeti Masento Salaza, toujours dans Congo Promo Télévision, Nina Lobara number one, yaba site tout. Et donc, merci à maman Emilie Nzemba, Raïs Chibanda Motopamba na Paris, Bao Bazo compatir ensemble, na Kitura Pays Vie. Donc, voilà, donc René Kabassé, le Way to de Bruxelles. Merci à tout le monde, à tous mes fans. Je vous aime énormément. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Ciao.